c'est avec regret que je vous annonce les reports de ce concert qui devrait avoir lieu le 1er juin, mais qui finalement aura lieu le 14 décembre. Vous qui avez les billets, vous pouvez les garder et continuer à acheter les billets pour cette nouvelle date. La raison, c'est que je n'ai pas pu avoir les visas nécessaires pour pouvoir faire ce concert. Sur les 39 visas demandés, on m'a donné que 5 visas. Vous conviendrez avec moi qu'avec 5 visas, c'est difficile de faire de la chorégraphie. C'est difficile de pouvoir faire du spectacle. C'est pourquoi, en accord avec mon producteur, en accord aussi avec la salle de l'Amidas Arena, nous avons jugé bon de reporter ce concert pour le 14 décembre. Le nécessaire sera fait pour que le concert puisse se passer. Je vous le promets. Merci beaucoup pour votre soutien. Denis Lessi, stade Inezagi a offert. Mais pasteur Moïse Mbi stade on a 5000 mata. Na simalango le frère pasteur mo beta musique en bon côté. Non, bande Roberta, on te fait pas. Nana wa ebisio. Yep son concert ni Nana ebisio faut pas beta ba concert 2 fois la Grand Hôtel. Ya mbongo. Pour partir la bande Roberta album ofele, le lo mo tekat. Kaso bimisa le bo besa ofele. Ba chrétien ba comprendre rater business na évangile. Évangile eza ya ofele. Mais l'évangélisation est à faire. Vous savez, bateau tout va là critiquer concert à pasteur Moïse Mbi. Et ça bateau qui bon nzambe kati na bango ezate. Tika ko bango ba demo ba kotaka ba te élimination ba kotaka ba simbi ba ninyo wana. Biso pe ba nzambe to kota bongo. So yo ya na grimace pour grimacer ngo da muté élimination. Ngape le kwa na nzambe kati na ngana ko yepe ko grimacer yo. Tabe lelo muto aza simple aza humble. Ba obenge feri. Au faire à fingate, à qui parate, au fingaye, au loba, à oseka, et à passer Mozimbi. Mike Kalamba a un problème. Depuis Mike Kalamba a sorti médiatique, il a répondre à pasteur Moïse Mbi à la télévision. A la caméra, tché, a un bandi, a le banc avec arrogance. Et il n'y a pas de Congo. Il y a pasteur Moïse Mbi à l'équipe de la chaîne Nyoso. A le baliloba moko. Alobi d'ailleurs on a nzembo azo comment azo préparer à kobenga eba yemba soki ya boyi wana komi problème na ye wana nani alobi Moïse Mbi eza déjà ko senga pardon na muninga na ye indirectement eza manière oyo na ndeko nanga ke naza na problème na yo te ngai na yo toza la bomoko po toza bato to salela nzambe. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bien, bonjour, ça ne pas de l'heure, Bozili Bakuya Kolanda. Émission, on a bien toujours dans Congo Winner Télévision avec votre humble serviteur Adida Lumumba, autrement dit, on est quand l'homme à la taille S. J'espère que tous les gens battant et belé tous les gens à la télé. Lelo Adida Lumumba les qui na micro. Il y a l'homme saint à tirer moins espace à habiter Adida. Les cas ont s'exprimer parce que tu vas sengi trop au les cas. Il y a un lelo, tous les qui, tu vas moi. Ma solo ngana bino to partager na bino par rapport ya ba makambo ndenge ezoleka na Congo tomoni biso nyonso ba concert ndenge leki balobi na stade Martyr ba tala ka lisusu santé ba tala ka lisusu musique te ba koma rotala plein tomona ki fali abeti tomona ki Ferregola beti tomoni héritier abeti tomoni Félix Wazeko abeti tomoni pe lisusu Moïse Mbi a fongoli makambo. Donc ba chrétien pe ba koti makambo. Comparaison ba ni pe ba komi ko sala ba calcul entre concert ya Moïse Mbi et ça li plein ko le ka ba concert nyos. Et ça les faire ça les fali. De l'autre so la on a invité nanga, a invité spécial. Yende muto akoye bisa biso. Ba lobi concert ane Tony ba warrior na ba goloa. Soki Moïse Mbi a tenzembo e balani na instrument ya fere. Ba golo ba yembi balani na instrument ya fali ba warrior ba yembi to beta li solo to toucher li sous moi li solo ya Gauthier Sey journaliste d'investigation azui trophée est-ce que Manix place azali azobela to azaka normal. Il paraît que Manix peut a changé maloba à côté li na ye nani Israël Mutombo nyonso tozo solo lango a na invité la ngai
tozosolo appelle lisusu lisolo ya concert ya Mike Kalambai na Zénith. Est-ce que akataki rideau to asalaki plein complet tokosolola ngo nyonso ba question ezala nga ba réponse ezala ya invité na nga ya mona ko invité na nga botikana pe sambote po ya ngonde esalaka po biso to vivre. Là je salue balobi mama Pépé de Paris, ba gros coucou na yo, ba gros bisous na yo, pourquoi pas à mon boss ya lingakande boy, à mon boss balobi Mama Sarah Kabunze la Cléopâtre. Moi c'est le kingolo na mwindo, moi c'est le kingolo na musielu. Pourquoi pas balobi Ninelo Kemba, grande sœur propre depuis Brazzaville. Je te salue aussi, pourquoi pas Priska Okemba, je vous salue. Donc ba gros coucou, ba gros bisous na bino. Sans oublier balobi Fabrice Kabunze, pourquoi pas à mon amour que j'aime beaucoup, balobi Lorraine Lumumba Kamwana. Donc je te salue aussi. Ceux qui besoin c'est la qualité de l'image, c'est mon réel balobi Hervé Bossita peine. Donc mon évangéliste, mon salut en colo, ce que après Fongola nga invité nga. Ba mona kenaza na invité nga donc to partager na ye moi ma solo po dio oyo. Na ba te dio oyo soki Zamba yeba ngopenda. L'homme saint dans un concert motomo bopeto donc dio nzamba yebiango pour le na casquette mususu. Vraiment. Le na casquette mususu, le parce que na identité na ngai. Il y a l'homme saint. Bah tu vas comprendre maintenant qui je suis. Donc voilà. Merci na bato tubota la biso. Merci na Mama Sarah Kabunji balobi, femme noire, femme africaine, la surnaturelle. Il y a eu un Mama Sarah balobi PC Leng. Tout cela ça la bien. Merci. Bien tout solo là et ça la bien. L'homme c'est bonne santé. Non, santé venez là kitoko, santé qui mène Zamba zo battre la biso. Nenga to pe marabo to pe mangana ngolo nzambe. Donc Zamba zo battre là. Zambé azo battre. Voilà. Zamba zo battre là, j'espère qu'il y a beau commenter, beau liker, beau partager et que ça la biso. Nenga ba ba okamwa mais jo abongwani boendeni, te la bongwani te. Ezala nena zale là. L'homme c'est naïe to beta non moment solo parce que de leur actualité internet peut bouger par rapport à un concert. Il y a bastante. To me kanon ko solo qui va to kota na concert ya pasteur Moïse Mbi. Na moni jeune moko bave, il paraît que bave azo sala ba analyse, azo critiquer en tout cas Ferré, alobi Ferré concert wana ya Genève, il faut appeler ça Fali. Merci parce que Fali nem ta salié pour lelo akoma oyazali. Pe akosala mpiaka babi ezoteka mate pe boganga ki mingi wapi concert ya Adidas Arena ezomona na te et tant que yo analyste côté ano kolo bani na bato kota na makambo. Bon d'abord la première des choses, les gens vont comprendre une chose que Moutonio surtout sera va na plateau pour le bel artiste naé et alors on a notre soin Adidas. Wano bogara mais na wezo telongi mabe. Non boga pour mukile ba et puis tina lo balote long mabe bat bata ba mais alege la kitoko nini yo finge long mabe donc c'est ça congolais de tant to finga to swanaka to bimisa na biloko na bimisa ka eloko yo za na ngote mais na betu yango po comme te ma passe vous comprenez yango moni ba beuve bazo sala bango nyo surtout ba yebi ke comparaison ya ba concert to go beta lisolo ya ba concert entre Fali na Ferré. Pour le seul mouton à mettre la concert au vivant en ils à faire. Faire un petit concert les lobby to on a ba concert na ba bar. Est-ce qu'il fallait ça mettre un concert lobby to yo? Ils ont manque à faire. Des deux à lobby quand ba billet. Et là au moins personne a passé. Mouton pena qui est plus loin rolobake. Faire azol longo la ba billet na système. Pas était dans ma bouche. Ah. Donc il paraît qu'il y a bino moko ba bi faire ba golo ba sommi ba billet bango moko po ba kende ko tegela bato en tout cas bazo te. Le seul mutasala cop wana na ba musée congolais tout oyebi za Rafali. Ba tegela bato ba billet ba concert neti na ba restaurant. Au sombe hamburger ba kabelo billet. Ah, l'homme saint. Sombi nini? Hamburger. Bakabelo billet. Hamburger wana za na prix à combien? Na pote na ba 1 euro côté monsieur za ba 2 euros na ba mboka monsieur. Au sombe hamburger bakabelo billet. Donc c'est comme ça.
Ce qu'on fait, c'est faire un billet à l'américaine. Quand tu as un billet, on a banzela et a bête. Et c'est normal, des Américains, ça la COP ou la bongo. Ce qu'on y a, on a faire un ministère local. Mais ce qu'on a fait, c'est un ministère international. Ce qu'on a critiqué. Ce qu'on a fait, c'est un local, c'est international. Ce qu'on a fait, c'est comprendre tout le monde analyse. Ministère local. Mais pourquoi nous sommes salaka bozolanda yango et ça la rende et là ça la biso que faire egolanda za nzambe yo somo la Satan ayo ye biso te nani Satan muso abimi kuna ya ko finga nzambe aya o la so ba défaut nzambe kutate mondo ko tambola na polo kutubo wala mbongo te ya ngala opio mbongo nzamba na kosa ko eza marambo faire fallait salaka bino bolanda faire ayebine loko te boya pa la ngai. Ah bon? Wala faire na fallait za loko Satan na nzambe. Siko lo babo. Siko faire aza mokeli. Ye mutakela fali. Pour fallait azala se faire. Pour faire azala avant fallait azala. La Bible dit l'esprit de Dieu va ko yenga yenga likolo a mai. Ba bibino boma odiembelaka. Ndenge moko na fere. Molimo ya fere bande de ko lenga yenga na wenge. Wana falina na kelamite. Mais en réalité, ce qui bolobi qui fali faire azala après fali. Mais totali makambo muto azo sala ya grave et ça fali parce que fali faire banda musique il y a fallu mais fallait azo sala makambo ko le quand même na yemo faire fallait sali ndeti nini fallait si sinon carrière ya musique na biso na libanda ce qui musique na biso kitaki na libanda c'était pour na fali et aujourd'hui to sepeli pour faire rigoler aux gens c'est la biso musique to bande au côté na ba boîte au côté na boîte tio bimo très ko musique à Congo té ah donc c'est la musique en wapi partout pour na poto to yebi ke fali mdazo mission yo beti conseil na ba soda libanda na muto beti conseil ba soda ba zate na azongti musique faire go la beti conseil ba to balali libanda o beti conseil ba restaurer te quitté ba maison d'habillement te quitté ba salon salité mais faire go la beti conseil ba restaurer te qui ba salon sali nana sali aventure. L'homme c'est concert Wane à Genève. Est-ce que faire ça la sold out? Mais le problème est ça que Mouto a pensé que c'est l'engia kotanga ba kombo no chotanga. Il a fait. Est-ce que ça la peine sold out? Question nga on répondre en temps. Nana ndime que deuxième jour il y a dit ça rien au ça la sold out. Adaite. Mais le même jour, ba billet si là. Ba tu misu ba somba ki ba deux billets, ba comment te ka billet vente en enchère, ba comment te ka billet, il y a $70, te ka on a $300, muta sombi. Le même jour. De faire même le même jour. Ba tu ba rolé, on a yo que na bateau non ba somba billet te mawa. Pour ba somba ba billet na ba $500, ba $400. Est-ce que ba tu ba za ka obligé pour ba somba ba billet na internet? Non, ba obligé te ko somba billet na maboko. Et ça billet. Bien de la grande internet c'était le système T. Comme on a bœuf qui zègne, ceux qui bavent, ceux qui zègne, faire rigoler la zone on a bien le système. Bah on a bien le système. Yango est-ce qu'on a posé ma question là? Congolais na ebisa batu. Soko lukova na plateau pour défendre Fali au koma qui zègne. Yango tout le monde ande batu ba ko mbiseng. Siko nga ce qui est important na tout na no eloko yo. Est-ce que bazo défendre Fali? To bazo luka ba vie na ba chaîne na bango na ko ya vie baluka ba vie défendre sur Fali ba défendre pour Fali silite Fali silite ba ça ba vie là na eli mingi au stade de Martyrs ya Moïse Mbie na eli mamba ba Fali te ko côté yango na avant to côté yango du faut autant nzanga komba Fali trop na munoko to aza monsieur congolais ah monsieur congolais mene ko lobele te Lyon na to kota na kota Lyon ba billet te comme normal ba Lyon bazo lia batu kuna batu ba so ba billet zate. L'homme c'est, la moi il doit gagner ma bé. Tout quand on a concert il y a pasteur Moïse Mbie. Tout le monde concert et betami mutu na mutu a oleka. Azo sala ba analyse na ye. Par rapport à concert
ya pasteur Moïse Mbiye. Totali na ngambo ya Denis Les alobi ye tango asala abetaka concert na ye ani stade de martyr na ye. En tout cas bato babikaki avec le bamonaki mais oya pasteur Moïse Mbiye abeti musique selon ye bonzambe zala kité na kati ya stade. Et tant que yo analyse nino ko sala pe okolo bani par rapport ya concert ya pasteur Moïse Mbiye. D'abord bravo na pasteur Moïse Mbiye, bravo. Et puis gloire à Dieu Nzamba Salaki. Vous savez beaucoup de gens bazo comprendre té. Pasteur Moïse Mbiye a pasteur et puis a chante. Pasteur Moïse Mbiye a pasteur a chante. A chante. Bien. A doit jouer deux rôles na Mamba Bonzambe. Malgré chanter, c'est aussi une prédication. Chanter est sous prédication, c'est la deuxième prédication. Donc, mais tout cela n'a pas de parce que moi, je suis stade de la tête que pasteur. Et tant que chantre de l'Éternel. Mais Mike Kanani, Denis Lessi, aya na stade de la tête que pasteur. Abi miselanga deux bateaux babika na stade na. Denis Lessi, stade inezaki ya ofele. Mais pasteur Moïse Mbiye stade on a 5000 mata. Est-ce que les musiciens chrétiens sont obligés de faire un concert? Mais pourquoi pas? Pour 2 mois, tu as dit que tu as stade de martyr ou en loi kiti. Mbongo bima kiti. Faut partir ces élections idéologiques et il faut que y a aux qui a ofélé, puis ça rappelle y a ofélé. Na simalango le faut partir mo beta musique mbongo te. Non bande robeta, on te fait partir. Nana wa ebisio. Il y a un concert ni Nana ebisio faut partir beta ba concert 2 fois la Grand Hôtel. Ya mbongo. Faut partir la bande robeta album ofélé, le lo mo tekat. Kaso bimisa le mo beta ofélé. Les chrétiens comprennent rater business dans l'évangile. L'évangile est au fêlé, mais l'évangélisation est au fêlé. Et c'est le qu'on a passé pour être tout. L'évangile est Nzambé est au fêlé, mais l'évangélisation est au fêlé. Pour l'évangélisation, tu dois te faire sortir de l'argent. Au salaire track, au salaire fiche. Il faut que l'ongwa na yendoroté na gisenso na okema koloté na ko doit transporter de l'argent. Mais bazolo ba trop internet c'est rebouger balobi que et quand il y a pasteur Moïse Mbiye na stade wana eliko laksa ke ya bato a science à 8 ans et là teliwana bilamba latina ba signe zo sala na maboko vraiment na stade de martyr bonzambe za gité. Voilà on sort aller ngombe au monde ba chrétien. Au monde ba chrétien. Les chrétiens vont perdre foi dans bango déjà panzambi. Au Cameroun. C'est la vérité. Imaginez un chrétien à une personne zambasali. Au besoin d'une personne à une zambé mom ta salié. Mais chrétien ont pas un PC. Chrétien la lisi basani salité dans la cuisine. Et boti ba mpesa bengi bango ba démon. Chrétien n'y a la libanda. Abinya wana za démon. Et puis ensuite terre ko bonde la pela. A parler na balangue. A parler na balangue. Ouais biloga un peu bossi taper net tolomo. Oh shit d'abord ya betango. Ayo mana ko yeba. Modération so lilo bambo ekimi a boss ba mo. Ya musique de chrétiens muta beta biso intimider l'équipe fois. Donc des chrétiens perdra confiance à Bonzambe. Les loba chrétiens ba comment loba ya Nzambe ou melaka ya sate ya kambango. C'est pour vous dire que christianisme est comme un religieux ya souka mais yango ndeza religieux liboso. Satan créa nini na monde.
Mutema mabe. À part mutema mabe. Alors tu n'es pas créateur. Ndenge nini entrée à pasteur Moïse Mbiye ko bangisa yo chrétien. Ba le bina spectacle la sala ki wana yango te. Toke na art. To kabola ngo na katika to soit ki bonzambe to tcheboy to zui art to tcheboy. Pasteur Moïse Mbiye aza artiste. To soit définition ya art, c'est quelque chose qui est beau à voir. Et le gars bien pour na romona. So comment bolinga yo c'est le spectacle dans la beauté. Mais podium on a balobi za si. Oyebi kala beza pyramide. Oh quelle pyramide dans podium. Batali yango batali ti na église na ye balobi que ezaka même dessin. L'église ni. Ka église na ye a Bethel. C'était Bethel. Bon c'était Bethel Moïse Mbiye mdatonga. Akutango. Tout ça est la faiblesse des chrétiens. Des chrétiens, ce sont des gens faibles. Nzamba loba, Jésus loba, si on a la foi, au salama miracle koleka o ngana sali. Yebisanga chrétien ni asa sali miracle koleka o Jésus sala. Parce que ba chrétien bazana la foi té. Chrétien di marate ke nzamba ko sala. Chrétien ko mona nyo se koma ya ba démon. Babandi ko finga passer Moïse Mbiye lelo. Mais stade de sali plein. Si totali na stade wana, yo goye bata 100 personnes, oya yo yebi, bakota ki stade. Ngala goye bata 100. Ba église belé soutenant ki. Voilà, et vous pouvez me goye bata 100. Si ko yebi sanga démoni na ngala lamuga ya yo kota na stade. Bon, et là respect singa pas pasteur Moïse Mbiye, ton concert esili, atamboli na ba église nyonso soutenant ki e pona ko kende. Voilà vous toke musika. Na kata concert ya pasteur Moïse Mbiye ayambisi batu musu Jésus. Ah rien. Voilà penda. Luvunu. Tango ayemba nzembo Voilà luvunu. Nazalaka ya yo. Asaki ni akati yoka. Tozalaki biso ala ngana yo. Totali yango pe. Siko eloko ekamsanga entre ba Gaulois na ba warrior. Soki pasteur Moïse Mbiye atindi nzembo moko boye. Et balani na instrument peut-être ya ba warrior na ba Gaulois. Olie ba yemba nzembo pasteur Moïse Mbiye misu ba komi ko yemba nzembo afali misu ba yemba nzembo ya Gaulois. Est-ce que na kati wana bena bonzambe zalaki? Voilà. To solo là. To solo la pembe. Concert eza concert populaire. Na bandoki. Na bandumba. Na ba assassin. Baza batu. Na ba criminel. Ba yepo ba yamba Yesu. Bango tu ba yepo ba yamba Yesu. To ba ye muna muta ko sa la sentiment là ye. Mais après message faut kota yo. Après message yo. Yango na pesi yo exemple tango yemba. Azala kaya akati ayebisi muto ayemba soko yamba na nu Yesu te. Simba motema na yo. Loba maloba o na simba na ngai. Voilà. Mission ya pasteur Moïse Mbiye. Parce que image wana. Ponga na Nathalie yango. Nga Nathalie yango, na loba makambo eza vrai. Mission ya concert wana da yimba ba yamba ba yeba Yesu. Siko tango ko ba propos ya pasteur ya prophète Denis Les. Bino kazo beta wana na ba internet, c'est ça la bino. Et là prophète assassin, la bobenga prophète, bobenga monsieur Denis Les. C'est un monsieur comme nous. Nous la leki e ponga na l'onction. Ngale ona rotela mutu maboko na sambeli pona biki met Denis Les au sala mote. Oh nande. Pon nzamba sa longwe pa Denis Les. Nzamba sa tika Denis Les simple. Vous savez, bateau tout ba osala ba critiquer concert à pasteur Moïse Mbiye. Et ça bateau qui bon nzambe kati na bango ezate. Il faut bateau bazonga na bonzambe. To tika ko bango ba demo ba kotaka ba te élimination ba kotaka ba simbi ba nini wana. Biso be bana nzambe to kota bongo. Soki yo yanga na grimace po grimace ngo da mute élimination, ngape lokwa na nzambe kati na nga na ko yepe ko grimace yo. Si on ne sait pas, bino des ordres des missions profanes. Bon, même si on a des missions
oto bengi lelo ya bonzambe bokaboli bolobi ki pasteur Moïse Mbie aza pona ba Gaulois Mike Kalambai aza pona ba warrior siko bino moko nana okosa désordre wana et là pour ma rancune ya nini vous savez lelo muto aza simple aza humble ba obenge feri o fera finga te akipaka te o finga ye oloba aoseka et a pasteur Moïse Mbie Mike Kalambai a un problème. Depuis Mike Kalambai a sorti médiatique, il y a répondre pasteur Moïse Mbie à la télévision. A une caméra, il y a un pandi, avec arrogance. Et il n'y a pas de Congo. Mais il y a un sali plein à Zénith. Ah, papa. Il y a un musique en Zambé. Attends, au côté de Batundam, kokata ridoté. Le loyo kati rido, mais il y a un concert. C'est que Nzamba a un concert. Ah! Mdayembe memi batu na ba dimension batu ba parler langue batu ba kweya concert ya wana nzamba zala ki te pour le côté ya liboso de jo kati rideau pourquoi kosi batu pourquoi beta logo la pasteur Moïse Mbie aboyi kokosa che podium na katikati so ko sala mpiaka bomo la kasali mpiaka siko yo beti concert na Zénith ya sur 4000 places au kati rideau donc au kosina nous batu au kosa ti ba oti 6000 ceux qui 6000 combien ceux 6000 et quelques ya wat au kati non rideau et puis prince bakalina nana oh nani na bagesa sous ba vanti bakeko filmer ti na ba place ba vide ba de niveau de Nile moli mo de Nile c'est do bimana kata en sur le zone dans de Nile ça ba ki mai kamba ya osala mpiaka kaza sai bempiaka mais de Nile ça ba ki au moins et le réseau là que ça nana dans la bonne Nzambe yango Denis les savanda lobby pour Moïse Mbie à la pleine à stade il faut lukanga pour ngane na secret à ba stade Moïse Mbie a luki est à sali pleine à stade donc c'est que Nzambe à Moïse Mbie à leki à Denis les donc faut me la sambela na Nzamba Moïse Mbie akepa Mike Kalambai abi Mike Kalambai au la plainte na Zénith Mike Kalambai a sali plainte na Zénith c'est que Nzamba Denis Lesi allégé à Mike Kalambai donc Mike Kalambai fait zonga na makola Denis Lesi mais yango là bon pour comprendre Mike Kalambai a un mauvais problème mais Saint-Esprit a katina e ah Saint-Esprit a katina e Saint-Esprit a katina au bundelo bitumanyo sozo mona te so yebisanga l'homme saint na concert ya Stade de Martyrs ya Denis Lesi nini s'appelle ça qui ote zala na saint ya Moïse Mbie avant donc kenon na Mike Kalambai nini s'appelle ça qui ote na concert il y a Moïse Mbie na Stade de Martyrs. Plein les kaki. Bon, comment un chrétien aussi a plein bongo. Et on est qui mouté mama bé. Au moins, on a télé ba mystère profond libaya. Et puis les lots faut ba mystère chrétien ba bête ma boko. Zeto sur la pembe. Car l'évangile est pour être un pasteur ou bien frère, il faut là ta pantalon mo munene enzuluki. On a dit que tu vois côté les qui ont moulai, on a dit chemise à gaillard, aux Bible tient à l'ipeka, ne ba bengyo frère. Les lobes à la borne, ba Moïse, ba Mbie, ba changer méthode. Ba ego la sabiso que cause à la frère, et ça quoi ta pantalon moulin était faut là ta bien. D'abord un chrétien c'est qui? Adam moi na Nzambe. Moi et pas Nzambe loko ezanga raté. Ndenge ni yozo yote yanga yola ti salité nga na ti proposer sanga na epa Nzambe non oyate ça veut dire que Nzambe na ya salité Nzambe na salité na oyate il faut là ta bien on la ti pe na costume bien bimi sambongo somba parfait bien faire go la pas ça il y a ba parfait ba frère bo somba ba parfait à faire bo tie parfait bien ya ba Gaulois na nzoto dans solo bien aussi bible ya propre au mon frère zo côté bible ba longola ba papier Jésus alobaki bakoya lolenge nyonso bongo soki ye moko sikoyo aye na ndenge asali to oyeba nde olobi nini Jésus alobaki akoya lolenge nyonso akoya mpe na moto aliboma akoya mpe na moto songolo parala aye mpe pa na yo komate na ya alobi ze jamais bopesanga verset bakretien bopengwa bakretien bopengwa yango boteya bakretien mabe Jésus atika koloba te na oya lokwa moto aliboma na oya lokwa la fu na oya te abi na oya lolenge nyonso lolenge wana eyebani te talika ye mais kasi yango ya yeliwa na ye kote jamais bobebisi identité bonzambe bokomisa bakretien bapauvre
ba riche nde ba nani ba nani ba païen nde ba riche bosala erreur. Or l'argent eza ya nzambe. Bible eza bino que or pe argent eza ya nzambe. Comment bino bokoma ko banga ko si koma na mbongo ebele. Chrétien comment ko banga ko na mbongo ebele atikela ba pasteur. Est-ce que ceux qui muta komika na onction comme bikisa ba tseka simbikis? Mais maman na olobati. Batu ba bosana que Dieu peut faire tout. Satan quel est le côté? On dit entrer à passer Moïse bien na stade. Eza ya nzambe. Pour Satan quel est le côté? Oh mon basala ba trichant de nzambe. Ah bon? Oui. Bon pe sangai forme ba ange ba ndako bimela Moïse nani Abraham. Bando ya na forme ni bando la tandeni. Merci, j'espère que vous avez nombreux pour Kolanda biso masolongo ezaka bongo. C'est pour cela que le baké passé à Moïse Mie, il y a zalakane gaulois pour écouter les affaires na blende, passer à Moïse Mie pe à côté na blende. Et ni olaksani. Et li olaksa que ba copia ke lo ya malamu. Oh mais yanwanati. Soga yagi na mutuka ya boye baba mbaga mabange panzani. Bonga baloba ayena mutuka ya boye baba mi mabanga azoki. Anga beta concerté. Il faut qu'on a blendé pour besoin tenter à Kobama Mabanga faire à côté na blendé pour place à rouler que les agité. Faire à bailler na blendé pour faire fongolanzela. Et là il y a malamu nde ba kopiaka. Entre bango mi baina Mike Kalamba mutaye mina autotune zate. Oko féliciter Mike Kalamba quand même. Oui, félicitations à Mike Kalamba est chanteur. Et là quand on a banga na mono ndeki bonzambe longwai, mais à chanteur. Parce que Moïse Mbiye a vraiment Yanzambe. Oyebi, na yoga pasi, na est la vérité, na yoga pasi na mona pasteur Oteya. Pasteur Azoteya. Azo pese exemple ya nzembo ya pasteur Moïse Mbiye. Obotala ye asala clip asimbi motema natanga kombone Roger Baka. Évangéliste, soi-disant. Aoteya, au passé Moïse Mbi asimbi motema makile zo bimela motema et da basi satanique na bifoza liboma. Foza liboma. Donc il le Roger Baka ba effecté auto sala na montage. Ayebine tege lo wona na ngwa effet. Bon, le problème est que par rapport à clip ya kala, na clip ya kilelo et comment moi différent. Mais ce que yebite ko le gars TV to pengu saba na nzambe. Oyebi na sima passer Moïse Mbi combien de gens ba yebaki nzambe te lelo ba komo osambela pona passer Moïse Mbi. Ce que yo lingo pengu cette équipe bato na tout. Il y a des gens on nzamba ko frapper bango dur. Il y a même un évangile ya hotelemela ba pasteur. Et non évangile ya rosalaka ba disciples ya nzambe. La Bible dit allez faire de toutes les nations mes disciples. Bible dit ça veut dire que ne hotelemela ba pasteur. Roger Baka change la forme de la Bible. Bien, merci. Tu as dans Souka l'homme saint. Et tant que chrétien, conseil nous repère ça. Mike Kalamba. Alors on a ranké dans la on a passé Moïse Mbi. Est-ce que les propres bangomi balé ba pasteur ba chrétien ba lo banate? Non. Soba landi avant concert ya pasteur Moïse Mbi aleki na ba chaîne nyoso. Azolo balilo ba moko. Alobi d'ailleurs on a nzembo azo koma azo préparer a kobenga eba yemba. Soki ya boyi wane komi problème na ye. Wana nana loibo. Moïse Mbi. Eza déjà ko senga pardon na muninga na ye indirectement. Eza manière oyo na ndeko na ngake naza na problème na yo te. Ngai na yo toza la bomoko po toza bato to salela nzambe. Est-ce que kosimba po Moïse Mbi ya wana ngina lo bala yo. Soki ba midise ya mokili ni balé. Nani Fabrigas na déplique balekani na TV oya lobi ngana na problème ndeko na ngate de kuna oluka eto yemba bazongani à combien de fois yo chrétien moninga leki asengi ti lelo depuis pasteur Moïse Mbi aleki na émission tout azo senga ye baza la bomoko osomoni pasteur Moïse nani Mike Kalamba ya l'équipe Paul Bakete wana ndeko nanga azo banga soka l'équipe atamajabu bakobenga na ye. Donc cela veut dire pasteur Mike Kalamba azo vivre
non et pas en Nzambe pour Nzambe mazo vivre pour la majabu. Merci pasteur Mike azo vivre pour la majabu to komi na biso na suka l'homme saint ndayebi lisumu te. Mais nada rappela mon centre nazo répondre na bateau na nga question o ex yo mon centre. Ma Bible me dit, bon nous comprenons la Bible la Bible sur Zalaka. Vous êtes des saints en Jésus-Christ. Donc dans Kolo Yesu nazam mon centre mais nazam de parfaité. Le seul qui est parfait dans mon kilo la Nzambe. Mais dans mon centre, je suis saint. Merci. Merci. Tu es saint. Voilà. Comme la souka. La question a posé ni no gogo pesa okoko loba. Avant de chiter côté wana. Ida ngopeka yelinga. Tomoni Gauthier Sey. Tomoni Gauthier Sey. Bapesier trophée. Voilà. Et tant que journaliste d'investigation. Meilleur journaliste. Meilleur journaliste. Merci. Tout le monde a Israël mutombo bazawana. Tout le monde a qui peut ba nani oya fali popo nani. Manix Azali. Maintenant ni ba ponika Gauthier Sey. Pas sali musani malam. Babi makambu nyoso Gauthier Sey asali ba vérité bimi ba vérifier ça bongo. Eza bongo. Ayebisa biso fallait dans muta lokuta ko sarabiso. Bon vérifier bon mona ke fallait ko sabiso trop depuis 2006 lelo na beto machine. Depuis 2006 4 ans donc 18 ans. Eh moi na boté ma colline maçon si na asa 18 ans. Il fallait muta ma mère. Tani pas qui muta ma mère. To yo yeba ngo lelo pour la Gauthier Sey. Donc Gauthier Sey bravo et ça rapport na mamba falité. Si na politique Gauthier Sey asali musana kitoko. Babi surtout na politique donc Azam t'a félicité. Là où on a le président de la République n'a pas ses trophées. Ndenga mo na oloba lelo. Au moins une école de temps la musique, une école. Il faut pas jouer biso deux personnes. Ba côté biso ta ba ta religion, ba côté so pasteur Moïse Mbi. Ta ba ta musique, ba côté so faire rigola. To si ici. Voilà yo. Oh. Nazo senga la ministre de l'éducation à Salango. Si tu as la religion, tu as pasteur Moïse Mbi. Si tu as la musique, tu as fait rigola. Tu as aussi ces missions. Non bien. Nathalie moi vidéo mo ya ferré, m'a posé une question. Ba ebisi ceux qui ba teli mbongo na fali. Est-ce que boko yemba boko sala featuring to boko sala te? Na moni faire en répondre à l'obi à supporter car voix na. Bosco Asani. Le problème est simple. Koyemba na faire eza ko supporter nde yembeli. Supporter nde yembeli. Merci Tobé Tabasolo na sima. Moi quelques dédicaces pour aussi ici déjà. Tes dédicaces na monte na pesika bato tout na moni a ebele na moni ba cher na biso bato tout ba afande ayo ngwana bato tout ba assister biso ya bino ya ngwana donc voilà Hervé aussi taper derrière la caméra et puis na yo pe a dit dans le moment ndongo soutenir dans l'émission le ça nga bien. Merci Bossi Tapen, j'espère que vous allez qui nombreux vraiment vous partagez vous likez toujours dans Congo Winner Télévision. Awa solo la pembe avec l'homme saint a solo li pembe ya finga raté ya solara pembe pour aboya lisumu pour yemoko l'homme saint. Donc merci na yo maman Pépé place aux Ali en tout cas nzamba bo mayo bo partager bo liker pourquoi pas na yemoko balobi maman Sarah Kabunzi la Cléopâtre balobi moi ça le kingolo na mwindo moi ça le kingolo na musielo femme non femme africaine et lobi na l'homme saint et les gars qui l'a récité autant ma mère je pense à toi oh dama oh ma mère toi qui es mal. Merci Nabino Bozala qui est belé pourquoi pas ma grande soeur propre depuis Brazzaville Ninel Okemba. Merci Nayo Balobi Montréal la Bosita Pen na Balobi Hervé Bosita Pen et talangina lo ba eto te wana te ndamba bo ma vile to kutana la prochaine. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.